na pona peso bondoki nazana loko kopesa yote nazana nsetete nazana kasate nazana loko kolesa yote problème eza awa il faut to passer na yo rapport tango ekomi oyo tanke ngai na éjaculé mama wana zongi chaîne Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Shalom peuple de Dieu, ya ensemble ya pambola bino bande konyo surtout oyo soutenaka orphelinat na biso. Je souhaite tout la ministrie, je crois de konyo surtout oza komona bana na biso ndenge balati ndenge bazaleli ndenge bavandeli. Je crois bana na biso oyo bazali ba orphelin oyo bakufeli tata bakufeli mama. Je crois de konangai bana oyo babenga kiliwate bana ope bakana kitongo mokote tata kokufa mama kokufa. Yo oyo oza kolanda mission oyo yebaka ke ndengo za koyoka yango nde yo zali tata ya bana oyo yo ndo zali mama ya bana oyo ekobosana te balimero na biso ezali wana soki nkolo ya bwensamba kosunga yo kobosana te kosoutenir baveuve kosoutenir des orphelins parce que bible eza koloba na biso vraie religion ezali l'église toza komona te mais vraie religion ezali kosoutenir des veuves et des orphelins orphelinat tozali na mosengo numéro 42 na commune na Limete et précisément na Kingabwa point chaud soko ye wana romon orphelinat na biso ezali wana et numéro pe soko ko to soutenir bana na biso na quelque chose numéro MP ça eza koleka wana numéro ya Orange Money eza koleka wana omoni ke ko to ko lati ça peut ba faire numéro pe soko koleka wana soko moni pe ke kosombela bango mama puto kosombela bango bilamba obengi biso na numéro wana nzamba ko sanga te ko pambola yo kolo apambola yo merci beaucoup. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité et votre confiance. Oyo, bozotika kosala Bisso Té awa na chez Bisso Télévision. Je dis un grand merci na sponsor na Bisso officiel, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette chaîne, également de cette émission Police de Star. Il y a Tika Bisoté, Apesi Bisso, succès, Apesi élévation, Apesi santé, Apesi famille. Bah, toujours que ceux qui y étaient, tous les côté place à Zubisso, à Commissi Bisso, ils allaient témoignage. Nango, on a fait un Bisso. Et commissaire et sponsor officiel, il y a des conditions. Voilà, un grand merci à Bandegonio sur la caméra en train de réaliser Héros dans l'ombre. Bandegobolingo, tous les bons Sango, il y a matin on a annoncé qu'on a perdu l'un de nos techniciens qui est parti. Alors chez Bisso Télévision, tous allez dans matanga. Motonyoso alingi a assisté biso en tout cas ekozala malamu mingi ndenge bosengaki tozong sa système de témoignage bandaki ko édifier alors to comme na deuxième saison il y a témoignage il y a papa Kitula tozaki na ye tokamaiti na ba 28 épisodes si je me trompe pas et lelo to banisko yo témoignage ya sika oyo atika ko bana na binoté kasi to bandi yango lelo zali bongo numéro 1. Donc il y a témoignage et émission Mkwalelo. Papa Kitula, bonjour et bienvenue dans l'émission Nabiso Police de Star. Merci Papa Chic Kola Pambolayo, bonjour. Kama biso na losambo tokota na émission la mozindo ya émission Mkwalelo. Seigneur, na sia maboko na yo to tikili sur émission so salema Pambola balandi pe nanzela témoignage yo batu ba sala édifier pe batu ba bongoma. Baki sel susu mikolo na mosala na yo Papa Chic pe libota na bazala protéger pe mosala na chaîne na biso ezala aussi protéger na kombo na Christ. Amen. Amen. Papa Kitula ozali bongo ex sataniste, magicien, ozaki ko travailler pour na diable, Nzambe a restauré vie na yo, ti okomi mosala na Nzambe. Na yango pour na introduction ya ba tout bazwa li ba ko ta la bisoté na ba témoignage le cas lolenge nini ba pesa yo kindoki ba kotisa yo na monde wana ya bondoki. Merci Papa Chic Kolo apambola bino apambola yo vraiment première des choses na lingina meka mukie avant na banda témoignage to
répondre bien à ma question. Tomé le la magie. Tomé le la magie. Zana Babylon comme peut-être la fois passée tout le bas kangote parce que c'est la télévision tant sur ces côtés ça l'appelle makamba sika bande ko ba comprendre et ça peine Babylon comme tant sur tout côté ko bossa na paix bande ko ba comprendre parce que plus de 25 ans 26 ans au to sala qui magie donc le lot to sala l'ensemble tout tika qui kamwa kala mingi donc bande ko faut ba comprendre poto ça na ba réalité mususu muta ko to bossa ne loko moko mutalo bia o lobaka boye côté boye pour na ko bimisaka ka mutulo lokuta vraiment papa chic en soi comme ça ngana botamaki na kati bondokité net bat mususu sala ka ke abotami azubondoki na libumu ya mama ngana botamaki ndenge wana te ngai na botamaki penza mwana ndenge bana nyoso basalaka donc c'est à dire que na kati ya bota mama boti biso to sali 8 basi basa 7 mobali salaki penza ngai moko alors comme l'habitude maman salaki habitude ya ko tianga mingi na sala na bande ko na basi parce que j'étais un peu maladif makasi pesa na soto tende te batu mususu salaka ki ba j'aime sur ça kola na fox na alors tellement que ngana saki na habitude tsona ko saka na ba camarade il faut ba betangai alors je ko pesa maman passe et ko sala ke to fanda kana bande ko nanga un jour maman yo tinda biso non je suis à l'époque qui tout là bazo benganga qui tout là au Julien ou Doudou soit masangu accompagné ya nayo bokindonika alors grande sœur ngala landi atie biloko fufu na moto ngana tie kama masangu de salaki qui à l'époque là courait salaki te na botami na yolo mais to kyoko kola mingi na kingabwa à l'époque là courait salaki te fuko luka machine à koluka de temps tozo kende na machine na grande sœur to niki fufu dans notre retour mboule betaki mutapusa zuya na pousse na ye nde ayeko tout à serre donc tango ya tout y serre fufu masango e koyaki ya serre et puis ça nga passé tango serre adingo loba abando beta serre alors ngape na zaki mwana muke tango na yepo na réagir bon nazala ki makasité par rapport ya vie wana nde ayeko sangisa ngai na ndeko na nga mwasi donc tellement serre koyaki na serre tombolinga pe aya bagisinga likola ndeko na nga mwasi et na tikala ki na rankini moko boy donc na sala ki touché et j'avais compris que ba beti ndeko na ngai parce que ngala za makasité donc yango no zomo na papa chic muto makasi za wasana Christ parce que sans Christ il faut toye baraka ba tout il faut baraka butu et dominaka muto za na Christ était butu ko to dominer pour ko to dominer ko to dominer magie ko to dominer ndena yaki suko ko soa pasi wana rankine wana fardo wana suko vanda na kati nanga na komi ko luka il faut na venger ndenge ba yimilia ki biso nte beta ki ser nde motema mabe suko la inga wana na saki na mwana mukepe ça fait longtemps na ko tuko bosana mais si je me trompe pas ba 13 ans nde ba tant ba beti grande sœur j'étais maintenant obligé ya kozwa décision il faut na venger nde yango na moni papa chiki domaine à vengeance et ça domaine oyo ezali trop vaste parce que mutu tango za osala likambo il faut yebaka ke yo ko mutu osala likambo ko to bosana mais mutu ba sala likambo des fois ko to bosana te oyebe lo kazo préparer te yango na moni ndeko wana tanga sala eloko wana ya Monique a touché moi na moke ya Monique a touché bana moka mike que non na sopi masangu na bango na beti yaya na beti na leki mais ngai na tikala na eloko mo na motema mo eloko na tikala na motema c'était quoi la vengeance c'était que il faut nga la venger yango no zo mona na sena moy tango zo sala likambu to zo sala mutu mabe azala mwana muke azala mukolo faut azala prudent pour eza na bana monsieur zo mona mwana muke mi motema na ye esprit na ye eza déjà esprit o ezali ke ya ba mikolo. OK. Alors na saki maintenant obligé de faire quoi? Ya ko kende sikoyo na banda ko luka comment kenga pena ko tuko venger. Alors par rapport à âge, par rapport à taille, et là on a tikala ki nango ezalaki kaka option moko ezalaki magie, ezalaki kaka kisi. Alors option on a monaki ke pona zaki ko mona ki so le bila ki no meme bende nous en retard. Alors option ko to ezalaki ngana na venger mbala moko ezalaki kisi. Nde na koma ki siko ko zela soki
bafuti papa mbongo na yibi mbongo. OK. Na fin de mois et mbongo na yibi ya papa à l'époque là ba mbongo yeba baba Zaire ba mbongo mike nde na kuluka moye ke na ke noluka nganga liboso na kei akosinga atumbi na posanina na moto sali be vocation lokuta katinga banzoloko katenga bisinga ke otumbola yembo ka vandi na ke otumbola betumba ba betinga camarade mo ka betanga mabe ne ba ke lokona ba chic et ça linga pasi na comprendre que type akosinga na ke koluka nganga mususu nganga na pe mibale même nde siko na yebaki camarade moko yazalaki siko na biloko 100 c'est-à-dire biloko solo de na kenda kutani na ye abisinga bon problème pas c'est ça te non mais mayo nde siko yo ayaki ko memanga vers bikuku ezali route njoku okoti panyana se lokolo zokende bakota buma nde na yeko kutana na ami moko kombone ezalaki njokoko nde njokoko ayebisinga bon par rapport à âge non na koto peso ki cité parce que à l'époque là na saki na muke donc so na bosani te ba 13 ans. OK. Mais njoto mikie mulai azotala o déjà so mondre maladie so na bina pese susu ba kisi na benga ba esprit ta susu wa kufela ngawa eza malamu te yibaki mbongo papa kama mbongo kama bien et mbongo nanga na yibaki papa créer mes problèmes ndako. OK. Et pas ya papa comme komona lokola ke mbongo ebungi mutakoto songeza ka mama parce que biso même ba yaya bazaki na kama mikie ba koto yiba mbongo monta wana te nde nganga boy ko pesa nga kisi tango na présenter ye mbongo na zalaki na yango nde eye sikoko andima ke ko pesa nga kisi. C'est pourquoi papa chic les chrétiens sont en train de échouer. Pourquoi? La plupart des chrétiens sont échoués parce que les moments que même besoin dans l'église qu'on nous cansambe baza oyer au sala blague osomona mutazomona lokola ke soki na pesi offrande oyo ya $50 ya $100 mutazomona comme si que abwaki yango. OK, il y a aussi d'autres offrandes oyer ko tu ko la musa bonzambe osomona et ça le biloko mosusu même nzamba ko tu ko boya ko pesa yango mais offrande oyo sali ça peut créer biloko monsieur pas ensemble et bundelio Bible zo parle de cette histoire à Satané bah le il était un capitaine, il n'était pas un juif. Tant que pas Christ, avec Christ que non, agent n'a pas mon sel n'a pas sa maladie. Christ a le but non, n'a pas plus ça le miracle était. Bah tout bah yé, bah le but que non, ils ont mérité. Pourquoi ils ont mérité? Bah le but que synagogue to sambela kapona yango, to sambela kana kati yango, mon patonga ngwesaye. Vous voyez? Donc, il a d'autres choses, d'autres offrandes. Oh, il y a même Christ. Donc, ça m'a dit ce miracle, mais à cause d'offrande, à cause d'actes au salut de Bossuan Zambel, et qu'on a provoqué un miracle, et qu'on a provoqué ma cam. Et jusqu'à ce que Christ est avec le Kouana, a yébissi à lui, Tokei. Et Soda le bin a été, Loba Kakadi, Loba Moko, Misika, mon salut n'a pas Rubik, de Christ a pour nous saki. Et ces messieurs-là, les moments qu'il y a mon offrande, on dit, à Yigondima, à Katanga Sikoyo, Kissi. Et tant que Katinga Kiss, Banzoloko, oui. Banzoloko, à 6 ou 4 Banzoloko, et 5 ans qui que non, à Salanini, à Benga la reine de boxe. Tant que Benga la reine de boxe, ça y a talé par rapport à taille, n'a pas comme Nazalaki n'a habité. N'a pas de onction. Après, c'est une onction, et satanique. Et na Ajuana, na Mélana de cigarette, j'étais obligé, il y a comme la tumbaku fort. Na Ajuana. Donc, il y a un papa qui mboka molili eza na ba réalité. OK. Mboka molili eza na ba réalité. Et na kati mboka molili, okotu bazotala âge na yote. Et loko na mboka molili baza kotala mingi ezali ba principe, pe ba respect. Ça biso na l'église, soko ye, oya okuta chrétien, aza ko zo église. Loko la place ko sakanela. Mais tala âge il y a 13 ans ou 14 ans, baza ko pesa nga tumbaku fort. Tumbako fort, est-ce que ça n'a pas Tumbako fort. Et ça là qui cigarette moko ba comment tumbako fort, azaki na contenté. Tous les demi tour nango ezaki en dengue moko. Soko meli yango ezaki, soko meli yango, il fait beki sa yo mutu. Ba to melango mingi mi bangé. OK. Mi bangé. Kuseboye. Ezaki mukuseboye, pembe ba komi tumbako fort. Tozaki na tumbako léger, pe tumbako fort. Tumbako léger azaki na kama content chocolat, mais tumbako fort azaki sans content. Mais ezaki soko meli yango soko bendika kumoko okoto bando kosola tilobi mais ngana kati ya temple ba bisinga ke non pour ba tester yo ce qui ke nguye vande na kati na yo il faut mela tumbako fort
j'étais obligé il y a comme Melatumbako fort tant on a bandu comme Melatumbako fort wana et comme même pas na katikati des esprits bakoti na kati nanga fox koti kati nanga na bandi ko lenga wa ko eloko mususu donc oui place na vendre que sentir que non tremblement ça le eloko mususu abisinga bon siko yo na libéré yo o komi siko makasi kende de tangu siko na longwe kuna mbala moko papa Chic na kanda wana na décision wana nde na ye kokuta vie wana na sans été ya manga la grande sœur oui azoko beta dame tangu na ye na ebisi ye vie na ye pona beta yo atalinga est-ce que peut-être muto zo sala yango na moni papa Chic bondoki comme minimiser dans le mototé parce que na kati ya bondoki et ça na ba réalité au côté c'est la générale d'armée ndoki a des akotolia yo si tu as pas Jésus-Christ au côté c'est la colonel au côté c'est la ministre au côté c'est la PDG mais ndoki a 5 ans a sinisi Fabi Mopimba allié bango surtout donc c'est-à-dire que titre au mutasa na ngona mokili ya mokili ya moto boye ce qui est spiritualité et ça accompagné de la spiritualité il y a que pouvoir au sanango titre au sanango et ça nango pamba et c'est le côté la mission ndoki et nga na talaki mon ndoki nanga to machine ki na kozwa na talaki a javier wana te mais le ko efanda ki na mutu nanga et ça la ki nini vengeance et tango na ye atindi kinga albi peti yozo lukali kam na balokio na bi oui balokinga na ye pona beta yo pona pesa ye kanda na fingi ye donc ma capacité maman na ye yeba ke on a assurance ya bilo assurance le pourquoi les chrétiens va échouer parce que les chrétiens faut les bouger au second on a papa Chic faut les bouger et pas les chrétiens ata otieye le boko o sopelier bidon mobimba huile d'olive ndenga zo bima kaka na porte wana faut les tomber et là on est dans un malheur chrétien beaucoup tu monter la peau naie mais chrétiens sont banga quoi frotter et l'autre ça monnaie de quoi décailler mais Dieu t'a nano ngana ke nanda kwa nganga naie mais naza okendo quoi frotter muto ça pli sachet kengai c'est l'esprit oui le chrétien va l'esprit pas quoi ça va esprit ndenga na ye wana tangu na fingi ye bongo nde pesi ye kanda a telemi na ko telema wana sikoyo nde aye ko sala lokola betanga likofi nde yebaka mona moke na sako ko kimango likofi onga na beta ki ye likofi moko pe zanga na ngoti na papa Chic likofi moko pe oyo ko to kwesa mutute et tombo Olivier wana ke bwaki ye kuna atelema kwei kao kao ngata na moni bongo na bion awa na bato ebele ba ko bomanga nde na bandi mbangu kangu na bandi mbangu na ye kokuta mama azolamba kama pondu na ye na koti mbala moko na ndako tant na koti mbala moko na ndako après quelque temps 2 ou 3 4 minutes nde mama moni siko bato azakoya ba mibali pensa bazoya bakoti na lopango asawa pasa avandaka nde mama tuni problème nini na yo awuto beta mutu atike kao Elekeli mama zotala par rapport ya âge oyo bazoloba na mutu ngasa baba fiango pe abandi ko ya malembe parce que na domaine akisi so ba betu yo kukao donc c'est à dire que eza lokola mutu asali musala ya 50 ans oza pena très fatigué papa Chic très fatigué baye na ye wana tant baye na ye nde ba jeune basala ki wana bande ko na ye bando sa ba menacer mama le na âge ya moto Julien Doudou abeti ndenge nini et ça pratiquement possible wana ngasi ko na obenda nazo kengi dila na rideau nazo tala ka muke na téléphone tellement que makelele le kaki moko bandu ko sala ko la ba no menacer mama tant na moni ko ba menacer mama automatiquement le ko ngo tondinga lisusu na nzoto côté na batamaki oui na bimi tant na bimi bato ba vivra que événement bazongi sima allez moko asaki sur erreur moko lisusu akia kweli puna telema kweli on me dit sur web kufisé mama tali non oyo komi ça sur sérieuté
et pas ya maman comme qui joie. Maman monique non, non, ça joie parce que moi n'a pas makasi. Pourquoi? Parce que dans quartier peut tout ça là qui et ça là qui n'est loko moko. Donc tellement que maman ba ça là qui mingi azaki mingi na bana basi, mi bali ba ça là qui te papa ko to na musala. Alors muta ko tu ko na le pango na bisa finga bimaki. Muta akoto ya na ye alongwe na ngambu aya akota se n'importe quoi bimi. Alors biloko nyonso to na mutu ndange comme penza ko sangana. Nde baye batomboli viango na batu mususu wana bazongi. Siko maman zo mituna oyo ezanimi. On a zo mona. Après quelques temps maman comme tunanga mais nazo mona compliqué. Mbala moko tango na ke nazui kisi wana qui impolitesse et yé makasi. Et bakisami. Vous avez une assurance na yo moko gene bona la force. C'est ça. À part assurance yanga moko, il faut y avoir que moko papa chic. Les moments que les mauvais esprits, tu baignes déjà les mauvais esprits. Tant qu'on a côté déjà na katanso to amutu, a même ba caractère. A même ba caractère. Yanga no soko mona papa chic, soko moni mwana moko ya 4 ans. A tele makafinga ba bêtise nanzela, au moni mwana moko 4 ans, a banga mutu te na quartier, ozo mona moko 16 ans, mais aza ko finga ba maman 50 ans. Bando landela mwana wana bien. Landela est bien. C'est-à-dire Azandoki. Au moni mutabangaka, papa chika bangaka mutute, respectera mutute, landela mwana wana bien, même maman soko zo landa sur la télévision, soko moni mwana combien de chala biloko wana zala prudent. Et ça la différent. Au mwana mususu soka ça déjà mayele mabeto bondoki na kati na ye. Et ça na bana mususu ba komaka na mayele moko boyo so tala, mwana za na 2 ans. Aza mayele, aza ko beta lisolo. Le cola mutasa na 5 ans. Mais au reya ko que moi na wana ça s'explique comment. Mukolo kokoti ça y est classe. Aza mayelo bino batato lobate. Bokoti si moi na bongo classe bino bika. Moi na za mayele mais na ba classe moi na ko za mayele. Mais tant bokoti c'est classe même un zoé bangote. En epesili boyo ko sutuka biminde les chèques ya batuni surtout na classe. Donc c'est-à-dire cette charge ya bana, ya baka déjà que à recevoir un esprit na katanzo tonaye. Donc pas na ngai na komaki na impolitesse moko boy. Batu na quartier na banga ka lisusu te et batu bo banga na banga lisusu te na débit et pas ya maman azali ko mona ngo esengo pour na protection na ye. Na débit et pas ya maman azali ko mona ngo esengo pour na tina ya protection ya ye na bandeko na nga basi pe na lopangu. Parce que comment qui que ceux qui le colla qui muta lingia côté na lopangu na biso a banga. Et na sia biloko wana sali nini. Tant na komo landa ba 16 ans et comme ça là que na komo ko bakisaka kisi le colo à kisi. 17 ans na so bakisaka kisi le colo à kisi. Donc na so ko lukaka kisi et ça ko komaka ngai. Ya lelo zo mona papa chic. Lelo ko mona ke place ba chrétien. Ba luka conction, ba bakisaka loko, le loko ya ko kuta nous des chrétiens, tout ça basé na ba musique. Ouais rabetaki, jiba betaki et kofia lobaki. Toutes ces choses là et ça ko sala ke ba chrétien onction et kita. Mais na kata magie, papa chic nzambe na salanga grâce. Donc normalement nzoto yanga, il fait ça la terre ba tatouage na façon moko tonti matin. Mais ndenge ba tatouage ngo mona na raté, na mona ka miracle ensemble. Donc chaque mois, chaque année, na seki ko mata titre. Onction ezo matakanga. Ndenge onction ezo matakanga, ma bébé ezo mataka. OK. Ti na suka nango, tango na yoko tendre niveau. Oyo place maître na ngawana asukelaki, abisinga lobi, niveau asukeza awa yo okotola la suna ndako te. Ola la kalibanda. Fola la libanda. Nde na komaki na loko moko na tiki ndaku ya bapara malgré ce que na ndaku moko munene te na komi siko ko lala libanda ya simanda kuna biso na ko na tseka mababa na nga wana diamba na ngai lotoko na ngai wana na sa ko melaka butu moi pona ko salaka kaka biloko makasi et jusqu'à ce que na yo komona ke niveau mati na komi avant du grand travail. Afin de grand travail, c'est-à-dire que mon toit a la capacité, il y a aussi la paix, mais ça là, il y a minene. Ndé na kena kuta ni la maître na ngai njokoko, na expliquer bon. Na commission on a besoin ngai moko na banda pe ko pratiquer. Non, na koma ko pesa. Na koma nganga. Parce que wana eza kaka parce que to za na bato ya zo kende, ye ba pesi kaka
azo ko pratiquer mais yemoko asa ko travailler te ba peso ka kende bunda ko bundi sala bo sali mais yomoko oyebite ndenge basangisaka nzete oyo na kasa oyo ne loko oyo soki na sangisi yango et que sala boy nde na papa chic na koma aussi maître nde njoko kwa bisinga bite niveau déjà on a memeli ya muke nga na zasu ne loko memela yote on peut sauter il faut na que no tika yo pe et pas ya mutu apesa ngai kisi. Ok, n'a pas maman msusu wana. Nde yango wana eyoko sala ke papa chic na se eloko wana ayoko memangai sikoyo epa ya mama wana. Donc alors tonga meminga pa mama wana abisinga libino nazo memayo epa ya mama kuna oko travailler oko sala makasi boye onyo so sala ngo besoin yenda ko to prendre yo. Nde yako sala ke to bongisi mukolo na ke ipe kokutana na ye mama avant na kutana na ye na kutinda kumoka muke donc oyo abiso eleki munene musika ndako moka mabele na kutaki on dira Zolamba si je me trompe pas tango ya moninga maman a préparé ba agi maman mukolo to non maman mukolo donc le là ça se vite hein, parce qu'à l'époque là à quoi ça peine ba 80 ans ce qui na bossa n'était ba 75 à 80 ans azo plonger wana. C'est maman mukolo. Il y a déjà sa gumba mi penza. Tanga moninga, ayebisinga chérie bonjour. Na yebisi na kamuna on a vu mère ayebinga ite apesanga bonjour ndengeni. Pe abenginga lisusu na komba naga qui tout là bonjour. Oui. Na lobi bonjour. Na kamuna bi mère ayebinga ite asobenganga chérie. Asinga bon et si déjà to solo là ki kota. Nde na koti na katsa ndako. Tant on a côté na kati ndaku na monika ndaku penza nini na vandi nde njoko ka koti pe alisinga bon ngana tikyo na mère ngana ki yo lukaki ko mata niveau ko matelango ya kenaye ngana tikali na mama nde mama alisinga bon il faut na prendre une magie disons bonganga parce que tu as la différence entre la magie na fétiche. Fétiche c'est la magie noire. Tu as la magie noire, tu as la magie blanche. Mais ce qu'on fétiche, la sorcellerie, c'est la magie noire. Même dès que tu as la magie rouge c'est la thé. Ok. Tu as magie rouge c'est la thé. Tu as la deux magies, tu as la magie blanche, tu as la magie rouge. Magie blanche, c'est babiloko est visible. Exemple, tu as la caméra oyo. Batali boso basala yango eza mayele normalité et ça magie blanche oyoko zo bayelo ba téléphone tozo salela c'est la magie blanche mais magie noire et ça eloko oyo ezo mona na penzate mingi eza bango ya ko batama mais des effets que tozo aussi visible de temps pourquoi tu as fait bon ngapo na pona peso bondoki na zana loko akupesa yote na zana nsetete na zana kasate na zana loko kolesa yote problème est ça il faut te passer na yo rapport maman wana mukolo c'est ça papa chic donc à ça quoi juger que to bimana loko là moi si na mobile ce qui a bimi ngana bon nete ça bo nga pe funa kimana nga parce que condition no kokangote porte ya wimilizate mais ndaku nga mona côté là ki ozomona ndaku ezaka mukie mais porte ezate. Tout ce temps que discuter na maman wana ngana mutu nanga na yebike to sali 3 heures 4 heures du temps nzoka famille zo lukanga kuna na sali 3 jours. Oui. 3 jours na kati ndako maman wana mais famille kuna zo lukanga tellement que na lukaki moya kubima na porte na zo na porte était j'étais maintenant obligé ya ko céder. Oyebika ndenge masolongo ezalaka to koti na kati fête yango fête d'annonce. Tango ekomi oyo tanke ngai na éjaculé maman wana zongi chaîne après azongi après na âge oyo ngai na zana yango tango to silisi azongi na âge na ye abisinga lobi siko ndengo za wana okomi siko yo nganga. Voilà, tout ce que la wana papa Kitula comme siko yo nganga ozaki introduction il y a témoignage to bandi yango awa. Toreti dans l'épisode 100, sur l'épisode 200, on ne sait jamais. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction. Il y a témoignage. Tu n'as pas qui tout là, on va l'épisode nyonso. Maintenant, les lots, au commis mon sein ensemble,
tout comme ça satanaté dans ma témoignage j'insiste to ya proto tomo la satanaté mais azo beta lo lengeni diable à celle qui est peut azo dévoiler ba secret à diable pour tous amaïle l'homme de Dieu mot de la fin tout ces émissions quoi lelo na bandi tozana pour to na épisode 2 il y a témoignage d'Abisso. Mot de la fin, papa Chic, Ezak, Nazar Banda 14 jours ou 21 jours de prière chaque jour. Okay. Peuple de Dieu, n'y a surtout, où Azan a besoin, il y a prière, Azan a besoin de sungi à prière, Abenga Bisso, dans le numéro Nabisso, et Moutounio surtout pas Azan a besoin, il y a délivrance. Moutounio surtout à se sentir que Azan a une prison satanique. Moutounio surtout à ce que non, des choses ça ne marche pas, Azan a besoin de sungi à prière, Abenga Bisso. Surtout à Marie de nuit, oui, oui. Parce que le domaine de Marie de Nuana, et ce domaine est aussi vaste. Je crois que dans le deuxième épisode, nous avons aussi que Simba Yango, comment Marie de Nuit va fonctionner. Et on a plusieurs sortes de Marie de Nuit. Il y a le Bélan, il y a le côté de la profondeur. Papa Chiki Moutonio, surtout à Marie de Nuit. Mais quand on assiste, c'est difficile pour Moutouna Vina Ebonga. Donc il faut toujours terre pour le Bélango pour pas dans Zambé. Base na makasi na kata ba prière. Les moments que les chrétiens bazo sera dans la prière, bando ki bazo sera dans la prière té. Osimo na papa Chic. Dans le côté plus simplement ka poto kata na biso. Imaginez-vous ndoki abimaka 0h, ndoki abimi 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h juste. Bando ki bazongi. Bando ki nyos bazongi à partir à 6h, 5h juste. Soit tu as 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h de temps. Mais chaque jour, donc, comme en janvier, 10 décembre, chaque jour. Mais chrétien, azo linga à combattre tata na yandoki, la prière ya 30 minutes. Comme en tongoti pourquoi? À prier 30 minutes. Oh papa osambeli namoni eloko te boyite mais to boyite to sambeli papa Chic batu fu bayebaka na ba kiloko chaque fois et ça tout ça na 3 sortes de miracles tout ça na 3 sortes de miracles et ça na miracle oyo mosali na nzambe et vous savez pas mosali na nzambe et ça na miracle oyo nzamba pesi pe ça na miracle oyo chrétien yemoko. Moi, si je suis makila, miracle Christ m'a provoqué à côté. Yemoko, depuis le temps qu'on a eu, à ce qui décision. Dès qu'il y a une question, si bien là-bas, il y a Christ. Miracle de Salem. Bartimée, problème est ça qui est à Gandhi, va répondre. Christ a y et pas battu mon sous à chasser les démons. Et ça, le miracle, monsieur, oyo, et vous dites l'écolo, n'importe ce que vous comprenez, et vous dites l'écolo, on a dit transfiguration, Elia Bimi, Oya Bimi, Christ et Longengengi, et ça, que vous dites l'écolo. Donc, mon sali dans Zambé, oui, ça, le miracle, à côté de ça, et ça, peine à mon chrétien, ce qui est dans le ça préparé, on s'appelle la décision, au yé une église, ça, la mouton a échoué. Et le problème avec les chrétiens, la plupart des chrétiens, même si ils sont là, même si ils sont là, non, pour un miracle, ça, miracle, je suis fouillé en papa Chic. De yangwana moni, le lomanga suka yangwana, bande konyo surtout asana besoin na biso, le kola ba komesana, le numéro na biso sali plus de 143 81 41 88 012 et d'autres numéros alliés plus 243 85 61 94 94 et 0 et bande coupé ba soutenir rabiso na orphelina babosa na rabiso te. Merci. Merci beaucoup l'homme de Dieu, mesdames messieurs, na bandi aux alliés première partie to kutana na papa qui tout là pour na ba suite il y a épisode. Que Dieu vous bénisse. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.